ya komi na posa soit ndenge mukili ezotambola ekomi na posa ke loboko moko moye sokola elongi ezate faut maboko mibale po sokola elongi na yo pardon musapi moko sokola elongi eza difficile faut misapi mibale misatu pour arriver na kosokola elongi. Pourquoi je dis ça? Lelo mobali pe na ko komisa mwasi nanga riche soki nga na za riche mais to luka kaka te ke no baso basala ni mais to luka nde basi ya mayele mwasi oya yebi kozwa mwa mukie ya mobali wana akomisi yango ebele ye pe akomi na ba occupation à travers mukie ozaki ya mukie komi ebele. Mais ça veut dire que non moi ça qui na bambongo na ye non, nous sommes pas de gigolo parce que quand vous dites là c'est comme si tout ça qu'on a posé à courir derrière ba bien moi non. Tout ça pour ça basi ya mayele o ba yebi ko développer makambo et comme ebele a me pesa ba occupation de façon que ye pesa loboko moko nga pesa loboko moko maboko mibale to ba na ko simbelamba po etela. Quoi mobali basala il faut ça pour mobali oza patron ndako to basala mobali ko il faut que ndamsa ko luka ngama otika la ko saira obo ko zongo sera obo ni bali leti ngabwe mobali na pose charge na ngasa mobali yoko na mbongo ebele pose charge mo sa 100% ya rapace pona senga to ka filme sa senga mbele ko ba rapper na senga raté na bi ke zo lo musumba la ko sela ngai lo musupe na senga na ngati le basa na volonté na mobali na ko za ba kabelo mbongo sala suki sala besoin mais obligatoire na ko senga mbali te na mbongo na plaqué non ko senga mbali te mbongo emsu na ngasu mama na ngasu ngaleki na senga bo mbali non senga te po mbali sa ko minoko juste to soir na finga ngabongo non ça la donc s'occuper quand on a mon oui la famille dans ceux qui n'ont luka ceux qui n'ont luka quand on a luka na zo bon mke aime susu bon on sunga bande ko na ngai bon on sunga famille na ngai bon on sunga biloko pe mike na ko senga yote mais mibali ya lelo ba mo luka basi o ba lukaka ko ba profiter pe mibali mingo linga parce que balinga bona mitema te banda bon intérêt même si on a moko linga ke makaza zo pa wana apesa wana donc ngande na zaboe ceux qui Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui tirez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. na boloko ya bolingo oyo nzambali na zo api bambo na ngapie ya on a préféré na sala ngafi o tebiki accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. Bandeko balinga mikati na kolo, le prophète Ezekiel ya bishima aye. Yo mutozana ba problème, yaka kozwa lobiko na yo. Le prophète Ezekiel ya bishima aye. Prophète oyo assembelela mai pe mai ebongo na ji. Ndeko mwasi, ndeko mobali, toza mosika te, tozali na avenue Bobozo 2, numéro 6317, quartier Pigeon. Référence, collège Ilissi. Arrêt, école de l'application ou bien avenue Niwa. Papa, maman, boya ebele, pambate, awande nkolo, azako mimonisa. Mana ngaye fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour le posi ya nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete balapa solution ezwami pona proposer ndoto na biso kobanga te yo muto sala 15 à 20 ans tampo silaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo 19
eye na solution eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Natombeli botondi bandorono so bozwi libaku ya kolanda biso na nouvelle tendance. Merci na bino ko ebete boza ebele ya kolanda biso et puis vous s'abonner kana confiance au pesa biso toujours na nouvelle tendance to na Alendele TV. Natombeli botondi ko ebete boza vraiment ebele bo s'abonner ebele parce que awa c'est la cabine de émission oyo ECP sa cabine to za la cabine toujours pour resala esengo na biso esengo na bino pardonner yangwana tina na biso awa na nouvelle tendance. Merci beaucoup ya ko ebete boza wana ebele tika topé Sambote une équipe technique mobimba aux autres travail. Merci beaucoup à toi Jordan derrière caméra. Merci beaucoup à Aldor Luyeye. Merci beaucoup à Jordan Panzou. Et merci beaucoup aussi à notre boss, à notre chef Alain Leyende Moto. Aza chef na biso awa na nouvelle tendance na mayele na yende aza ko partager en na biso ba yaye pona ko sala esengo na bino esika so bolanda biso bo s'abonner belé na chaîne na biso côté awa nde bo zo ka émission ya solo. Merci aussi na ba confiance ko pesa biso nde bo za ko s'abonner et belé tika to pesa mbote na ya Jani Sita. Merci beaucoup à toi ya Jani Sita depuis Suisse. Merci à toi ya Jani. Tozoko ba toujours na kati analyse mokolo lelo na yambi moko ya bino ya ba journaliste ya République démocratique du Congo et moko na kombo ya Nasiba Sele moko na kombo ya Dona oyo aza journaliste akale j'espère que ta bomo na e bokoye ba et longo na bango to partager pardon sujet moko très important au to lobela toujours likambeta libasi. Tu sais pourquoi to lobela ka mingi basi parce que biso basi to ko ya ba victime de makambo ebele biso basi eza ni bali msusu bayaka toujours pona koluka nuire biso et ça fait mibalo bayaka pona ko luka ko memela biso bolamu ko memela biso esengo mais si j'ai lelo to lobela to lito lobela par rapport ya mibali oyo yo baluka ka ko zwa basi oyo asa baso basalaka baso baza bien moi so botem na famille ya moi so abima na famille ba ya yango to zongo na lelo mibali bazoluka bazwa mais est-ce que wana eza bolingo te pourquoi mibali bakomi ko se baser toujours na basi te faut moi si azalaka na moi boye moi ça salaka boye moi si boye eloko nini oyo esalaka bongo nde sujet wana lelo to partager ngona ba confrère na nga na conseiller na nga moko na zana. Merci beaucoup et bonjour à toi Dona. Voilà, bonjour Judith Ndombasi. On a kala depuis Bateva Kisasa, ba radio, Bateva Kisasa, donc bonjour à Batbalanda Bisso depuis partout dans le monde, hein, parce que Nouvelle Tendance c'est une chaîne où ça là vraiment qui Batbalanda Bisso. Si nous bambo te belé puis merci na nengo bengi na plateau na yo donc merci. Merci beaucoup à toi et merci beaucoup. Bonjour Nasiba Sele. Bonjour Judith Ngosu ça na VIP. Bonjour Judith, bonjour Naba. Très cher abonné na biso en tout cas bambote na bino merci na Judith bonjour pour recevoir biso na plateau na. Merci beaucoup Basele. N'est-ce que ça na nini VIP. Non c'est le VIP de la presse. Merci beaucoup à toi Nasiba Sele VIP de la presse congolaise. Okay. Partout aussi pourquoi pas dans le monde. Partout. Merci. Dona to bande pas na parce que yoza mobali sujet to lobela lelo ezaki sujet bande économie bal to bino mibali bokoma lelo kozwaka moi so salaka moi so azana famille ya moi so alukaka mbongo eloko nini oyo eza ko mema mibali balukaka basi bongo balukaka basi basalaka quelque chose. Judith, question na yo pe sujet na yo vraiment très important mais na ko bana pisina mbote na omona epika awa akimanga to mona sauter na Nasiba Sele ope sumasa na ngaso ya bakala ya ba mercure donc neto fani boye batakala donc batakala penza dans si biso ba mbote voilà banenga kini nenga bakini batakala. Question na yo na sujet na yo vraiment très important pour na nini mibali bakomondukaka basi oyo basalaka o basala bo non mibali balukaka basi ya bongo te mais lelo mobali ya komi na posa soit ndenge mokili ezotambola ekomi na posa ke loboko moko
moyen sokola elongi ezate faut maboko mibale pour sokola elongi na pardon musapi moko sokola elongi eza difficile il faut misapi mibale misatu pour arriver na sokola elongi. Pourquoi je dis ça? Lelo mobali pe na ko comme ça moi c'est riche soki nga na riche mais to luka kaka te keno baso ba basala ni mais to luka nde basi ya mayele moi si oya yebi kozwa moi mukie ya mobali wana akomisi yango ebele yepe akomi na ba occupation à travers mukie ozaki ya mukie komi ebele. Mais ça veut dire que non moi ça qui na bambongo na ye non, nous sommes pas de gigolo parce que quand vous dites là c'est comme si tous aka na posa ko courir derrière ba bien moi si non. Tout ça pour ça basi ya mayele o ba yebi ko développer makambo et comme ebele a mi pesa ba occupation de façon que ye pesa loboko moko nga pesa loboko moko maboko mibale to ba na ko simbelamba ko etela. Wande mibali boluka. Mais est-ce qu'on reconnaît que ça mibalo baluka kapela ngandi da befona to ka mwasi moko wa salaka o zo salaire chaque fin du mois fona zo ka mwasi moko na bika teka kapela za ba maison est-ce qu'on reconnaît mibali ko bazali? Non, wana c'est gaza mobilité parce que tant obika nombo yo faut luka mwasi moko wa salaka. Toi tu fais déjà quoi? Est-ce que yo salaka te alors o luka mobile comme yo mobile salaka te o luka mwasi wa salaka po ya ko boko la yo wana comme gigolo wa su mobilité c'est comme gigolo. Mais obika bazali. Ouais, bazali pe ba gigolo pe bazali. OK. Merci beaucoup to non ngambu ya Nasi basele Nasi. Est-ce qu'on reconnaît que lelo bibali bakoma ozwa kaka basi basala au moins ça lukaka mbongo bibali so bakoma bongisa ngo pe ote ezala kaka nini na uti kwa dona le bike na musapi moko sokola ke longi te moi de misapi po enika mo longi bien est-ce que reconnaît mibali na bazali? Je dis merci pour la question la sekino pour mambo beze belé baza ebele miyibi banga benga bon miyibi mibali bazé belé bakoma koloba ke non faut luka mwasi moko asala ka mwasi atekaka po soutenir yo lelo bokozala na ndako boye yo osala te yo uswati yo fute ba minerval ye kuna azosala kota kolamba kote bote baza ebele pe baza mibali mabe. Est-ce que ça m'a bien sur moi ça mobile pe la so azangi moi ça koki po tia asungi soki mibali yo bakuta na basi le kwa bunga mais kemba linga lisutu ba luka ta mwasi wa sala lo ta buka makolo maboko avandaka po basi okuta nango pa na ngai na salaka etinda keni ai luka lisutu. Pourquoi mobali basala il faut ça pour mobali oza patron ndako to basala ka mobali ko il faut que ndamsa ko luka ngama otika la ko saira obo ko zongo sera obo mibali leti nga boye mobali na pose charge na nga mobali okoza na mbongo ebele pose charge à moi ça 100% à la rapace pour la senga to ka filme ça senga mbele ko ba rapper na senga raté na bi ke zo lo musumba la ko sela ngai e lo musu pe na senga na ngati le basa ngo na volonté na mobali okoza ba kabelo mbongo sala suki sala besoin mais obligatoire na ko senga mbali te na mbongo na plaqué na ko senga mbali te mbongo emsu na nga suka mama na nga sunga leki na nga senga bo mbali no senga te po mbali sa ko minoko jumsu to soir na ofinga nga bongo non ça la ngoti donc s'occuper kana ngamo mais oui la famille na donc ceux qui n'ont luka ceux qui na luka ka so na luka na zo mo mkemke emsusu bona osunga bandeko na ngai bona osunga famille na ngai bona osunga biloko pe mikemke na ko senga yote mais mibali ya lelo ba mo luka basi o ba lukaka ko ba profiter pe mibali mingo linga parce que linga bona mitema te banda bon intérêt même si on a moko linga ke makasa zo pa wana apesa wana donc ngande na zaboe soki oyepa na ngana lingi na nsi po sala ka la nouvelle tendance po sala na RTGA po teka ka kabelo po teka ke lamba papa okolapa po donc ti okoya tu o comprendre tu moko mo pesa o perdre bon to zo mo mkena si esa yo ndo za boko za teka za pena mobile no mo boye ana mbongo te ana loko te yo no debrouiller ka ana na tu na sa sala quelque part teka ka boye oko ba te no ate chérie na nga ya lo ko yo za lo mo te chata o yo sala te no ko sango te oh ata na ndoto so leti na sango na mkaya kati po loba so na mo bobali na ngai to za na ye asunga ngai danga na nyoso azu problème na la facilité osungai mais oyelo ka bolinga na nzela to lingani bolinga sika oza ngoto yebongo en tout cas soki na loti na osunga mobali bongo na la mkola kota bongo na la lisu te donc ko sala ngo TNON non sala ngo jamais te na pas dona dono ngine na salobi bon est-ce que na sinda zana akoki na salobi pona ye akokite ko aider mobali alingi lelo ka alingi balingani ka lelo après lo yo ko to lelo ka musika jiditi mobali ka obi ke yo no sela nga va marquer nga no marquer no ngate donc so na idée wana donc non sala te ata na ndoto no sala ngote jidit ce qui vous comprenez introduction nga
nalobaki non mobali alukaka kaka mwasi asalaka te mais mobali alukaka mwasi ayebi kopanza mwasi ayebi kopanzana. Par là je dirais quoi? Mais les lots non si c'est les oiseaux non akoki peut-être kosunga te boluka parité. Et bon parité non si pardon natika ki oloba s'il vous plaît. Si je pardon. Natika ki oloba boluka parité. Non boluka parité wana. Boluka parité ce qu'on a marnini. Parce que les lots moi si azawana ka te pour la kaka na ndako il faut ça là. M'appelle les lots tellement en salle. Moi si on en salle, ma baisse wapi. Parce que bon donc, un exemple la nouvelle tendance. Prenons par exemple que na sala pas à l'endele. Non, si je dis soit Déborah Moboye à sala pas à l'endele. To kutani, to ebani ba salaire, to lingani. Et ça ma baisse. Ma baisse. Salaire à moi si. Ba besoin moi c'est là c'est tu canal donner assist wana. Abadi mo lo mo abeti ko vous attaquer na premier. To comme le décoter un, hein? Non, tenga na beaucoup de langue s'il vous plaît. Voilà. Donc to ebani ba salaire. To sungana pour que peut-être lobby to la nouvelle tendance. Donc ça la ancienne tendance na biso moko boye. Moi bon na biso comme na biso mi balé. Na kombo langa. To sunga na biso mi balé. Na ça le mo bebi na kombo na. Non, eza problème. Donc tu peux peut-être na kombo be ya mona. Ya non problème te. To kombo taper. Non, la petit exemple. Donc tu peux entreprise moi voudra sans kombo. Mais exactement que no faut na ko tu peux na kombo non pas de problème. Mais c'est même ça que non moi si il faut yeba ko luka. Moi si afandaka na ndako wana aza goigoi. Moi si faut yeba ko luka. Pour moi si ayebi ko luka wana mobali azo comprendre que là avec elle moi 10 francs na ye. Peut-être moi si on n'a pas zoa 10 francs, on a peut-être 60 francs. On n'a pas zoa salaire ko lekanga. Tant au kuta na biso mbalé. Maele yanga mobali. Maele ya moi si 60 plus 10 et que petit combien 160. Et ça lit bien. Donc on a biso liboso. Dans ce qu'on comprend ça veut dire que yondo za boko sans sa salaire na moi si. O lina mobala ti moi ça salaire tout d'abord ba futi moi na si moi sana ba futi pe nani ou bien na si ba futi moi 400 na ba pesi donner moi 200 o linga bo 500. Oh, mais tous 500 sont ma taquette par exemple. Non si pe 400 non on a 200 na ça la $600 tout ça va payer le comment boyer et ben côté la biso bon dites-moi un peu ma baisse wapi. Nasi j'ai dit na seki na oseka moke mobali to sangisa salaire te mobali nde soki ba futinga il faut bakisela nga na sala faire nanga mobali aza ndeko no te ni cousin ni ndeko mama ndio tata aza mobali aza mwana mama mususu mwana papa mususu ya baleka batu mususu andeko no te ezala cop esimbi te ata ba mama biso ko biso ba bota ba na semba ba na mikolo bakabwa makape esimbi te mais eza cop to ko sangisa faire te pour nga la perdre. On a besoin pour les meilleurs pour les pires to ba besoin ka poser le mot be ça et ça m'a rappelé ba mariage. Non oui. Ça me rappelle ba mariage. Ndai. Oui ba na biso. Le autre problème est ya ka ba nyoko la ba ezana mi ba. Yo ko linga moi si muswake moi ça no nyoko ba na ngalingi ba na ngati. Mais ngato na kena ndako na lingi mobile mususu. Mobile wa te mo linga ngolinga ba na ngai. Donc il faut minga za ba privilège pour nga no sunga ba na koleka. Pour mbongo nga fa za na koleka. Alors to za 500. Yifu na 500 fa ba sala ngata 200 ko mana 700. Ye 300 na os dans bis faille mobimba. Pour nga so no luka bien. So ye pour no luka on perd un bon pour rien. Nga jamais au kabela mobile. Ye au kabela ba makao. Yo na pas ngasko idana ba attends bazwa zeminanga. Zamba yeba ke moi on a idole kabela mobilité donc na attends donc ils sont vivre mobile na kabela moi mobile mais mobilité tu sont vivre mobile pas mobile abiso non si je n'ai pas l'argent aujourd'hui soit pierre na moi si soit si que mukebo poani soit pesa na bi ke oyo ko ona za ngonya seza ya ye oh non c'est le non somba mais et comme sous lobby bongo te no ba te papa so ko bi bo mesa mabe luka so za ngote nga mutema po luka makasi so zo po so za ngote nga pe na ko kima donc non ko sala ngote nga ko be mobile na za na idée wana te so no lo tango na ndola mkondola na ngati Judith na lobby hein so na bito so ngama mukesima par rapport à sujet na biso lelo est-ce que boye bité na ebi est-ce que bobosani que na kalapé tant ba parents na biso ba utaka ba mboka tant bana ko vivre na ba mboka izana que papa fani na ndaku mama kebilanga akebuka masangu akekochumula ba manyoko ayenango asali boye alambi batu balie voilà ce que to bani que papa ndako monde la maman
et pourquoi pas lelo que non bon ngape mobali na et bon on a calé coca non si tozo ke malé malembe toza batu toza monster mobali comment musu pe na yate toza monster mobali que lelo non si pe ko que non ngana sala raté na fani na ngape na ndako na sala raté ko mbola yate na parti ça va na longoli comme na yo na sa boy comme la parti ana moi si moi boto kuta na nzela il y a chance peut-être à joie entreprise mo ba sala ka peut-être moi $5 le mois et ngai nanu nazwi chance nazoluka na musala nazoluka musala na kosuka tuka na ozwa kaka mais comme yo nanu ozwi déjà musala osala mais sunga mabezate osunga donc sunga moi ça veut dire que ceux qui moi si azosunga na mobali na ba vivre na zone salaire ko le kambani pona isa mabete non isa mabete c'est que moi ça ko boko isa mabete non moi ça boko là wasko no kena sens mabe pour nous appuyer ba ma biso ba ma biso kana biso to kokani te makambeza yo kana biso ba mbeza ki kana le kokani te net makamne za ki kala o le moi la kala ezaki nde ba misusu biso ba chance ya bota misusu to a 10 mais pas moi comme maman papa moko to moi libanda te to ba chance wana papa misusu bota mais to alingi moi si na alingi libanda aye azui moi so ça na moi si na ye ba ye ba mavandi donc na yo na moyibo za mo mikolo mibali so lingi okoyebisanga mobali confiance ba papa ba ça pas kana respect wana bi mo pesa ngo biso te yo ko linga camarade nanga o ko linga leki nanga o ki peut en plus bo respecter ba tout so ko lingi ozana ngai ya na niveau de l'autre ozana ngai o lingi moi si linga no normal linga malembe o banda ko papa ko fi ba parents ka bando respecter ba mama biso mwandamo en plus na kala wana peut-être message ezaka mingi te papa basi to sala lelo moi c'est wana a sala mobali a sala mi ba mi super linga te ke moi si na e asala yo ngai ngo kuta imbala bongo pona bona faire comprendre que faut ça pour vendre ko kalanga te donc on va penser que azana azana na makasi ya kozwa suwe na yo makasi donc moi mobali asala mapona kosunga moi si na mambnyos moi asala mapona vana ndako lambela mobali non yoka yo kokipeye makambo nyonso oui so to sala ke za mobali donc moi si on sala pas sur ma mikem que par exemple na tia za pa famille tant de jours balo za ndako na libala ba parents na ba ndeko ba lekela ke moi so za libala azanga akanisa bongo mais occuper ko zanga moi mikem ke olina sengo na déranger oui posa famille na yo nga na sunga bango pourtant famille yo senga nga eta mobali eta ngate. Donc moi si il faut aluka mkiona pona osunga so na ko sunga to vanda ndako msusu msuka mwana ela bilamba bana mingi eza ba mamba somba papa pesa mbo msu une fois par année pona bona ne unowe mais maman abibo asombela mwana dona mingi charge asuki na ko zonga 100% te mikolo basi ba koma kabelo msu faut za ya rouge ya jaune ya vert ya couleur oui biso msana biso 2 semaines faut fungola suki okochaka moko ote la mutu exemple na china mutu za valeur ya $100. Posé dans la place, ça déjà $100. Est-ce qu'on peut ça $100 par après 2 semaines? Il y a sous qui cac. Oh, l'ingangote. Bon, non, l'ingangote, comme les petits canards qu'on a ça, on a même bon, on a encore touché à ngote. Ils ont des salaires, baki c'est la kangaï. Pour aider, on a pas la mousse France à la carabien. Na cette autre non, donner l'inga loba. Même si idée au bunga na on est son ancien. Non, nazo yo kama mnasio zo loba. Bon, non si aebi mama zo loba mais tant lobi ke ba tu ya kala ba mama ya kala ba papa ya kala ba vivant ndenge mona biso donc to ça ba descendant na bango na kala ba no bana agi non moni na kala no ba basi na ba tabalo yo luka moso bana tabasoko mona mi famille ba tabalo ko na ba na tabala ngati yo non na ça vraiment sérieux ce que je dis na ça vraiment sérieux to ça ba descendant na bango ba parents na biso na ba ko benga peut-être maman abino ma Nancy comment les maman Nancy te ba benga maman parce que abota Nancy papa dona et comment les papa dona parce que abota dona ba benga que papa ya dona Nancy lobi que non mobali ya kusunga mobali te mobali salaire na ya fa chabo non ngape lelo normalement abia ko somba abia son mobali ka oyo asunga kai en plus na sala bi ne to travailler biso ne so awa ke soki lelo yo salaire e bi moi 500 e bi moi 500 yo ne faut zo 200 ta 300 baki sa likolo na e wala non par rapport à programme na ko sala ngo mais je dis yo ka le mo bona loba est-ce que bi ke lelo na mukila lelo to en 2019 bientôt to ko ta 2020 ke mobali ko na obala mwasi o tena ndako il faut mwasi wana asala mutu wa yebi ko débrouiller asa mutu ayebi ko luka wa papa a vitesse à lelo papa a vitesse à lelo pour la nini faut avoir mobile moi soit ebo luka moi soit ebo débrouiller pourquoi parce que so to bito landaka wana nde bon répondre sur pourquoi zo moi soit ebo débrouiller parce que premièrement de 1 conjoncture ya mboka na biso goûter conjoncture à mukili ce n'est plus comme avant
lelo kosi ma $100 la boye nani Judith toi ba journaliste okobenga pe mutu mo boye Paul Ventour de Munez Dada Mangi Tour d'Europe bah c'est moi pesant à l'agence aussi $100 obi que $100 aussi en fait dans 2-3 jours $100 2-3 jours ici mais nakala $100 ndongo zo yokango $100 et que ça la ta un mois mo bozaka $100 ne servara yo mais le comment impossible aux la servi na $100 pour le local comment impossible on faut ça moi sur ça là non il faut zo kaka moi si oyo ayebi koluka aza déjà na moi pa na ye pour sangisa bokoma mais oui ça veut dire que dona ça faut ça là non ça veut dire que nous on a boyo moi sur ça la raté c'est moi ça débrouiller et ça passe pas quoi dans là non bon soko ye nakolukela musala lo na lukena musala yo na lukeli musala ko sunga yo pe nakopesa pe musala na nzela na ngape ko zo pe musala mais normalement avant peut-être totia makambu na mesa nous devons déjà donc yo moi si déjà faut ça dans quelque chose na yo faut ça déjà na nzela moko boy ozo ka damo di faut ça que non so na ngote na bengi yo pour ça la maman boy tali pe yo te na ça maman boy oh et tali pe moi cité bon est-ce que maman tout ya ngana ça fait là yo oh na si yo ka dona j'ai dit neti omoni comme dans le choloba kolinga moi sur asala ngaso na lo babongo pourquoi ngaza en charge pour la mobilité po na senga non te we fi so senga we fi musu aya benza chez toi mi mede sunga alia na ngote to so ye nga senga te na tika volonté na yo mobali et ça la que na mwasi na nga na bezo ba nga na mesana ko senga te yo sko to mo e mo sa be senga ta po vando ka ngima boko e sika ndo zo ba ne pe ba ndebe so mo so senga te mais a ko comporter que moi si na senga a mesana e bo mais ezana ba za makambo se lekela na le pe mo pa pa ko ya pa mo se que non na yebe na sengi yo où est le mal soko meki na so ko ya nga jowana o yo sengi nga mo na yebe na sengi yo que na zangi na wala provoquer divorce na zongi mama ndo ba provoquer divorce o se yanga na ndeni yo mobali na zangi na yo na zangi yo siko provoquer divorce pour mo na ko mina eta mobali pe na o va ka bo senga nga non esimba te non linga ka sika bo senga nga somba zangi okoye mobali ngo zanga mobali na ngai na bika sunga kanga to zala kana yo sunga nga yo to lingani ka sika boy o yo na ko beso uti pa mama ni nga ndeko na hotel hotel nebe le projet il te comprendre non mais c'est ko linga te c'est que bosala ka wana zana ngo bolingo te parce que bolingo wana bika ko sunga na so kabela ngai te bolingo na ngai pekiso te esa te ke o senga ngai ni na somba bolingo yo ne ba somba yo ndo be se pa nga mo samba na ka gukoleka non guni toka kolega tika o biso mali to zala ma bénéficiaire yo comme moi ko senga ngate mobali ko senga ngai te so que ça mobali na remarquer fa de mobali na ngai no ko aider mais ko yela ngate beso le mo senga le na ko linga ngote pe mobali o fo senga o fo na salela il faut ça mobali o bena ya bi ke non so be ça bidja o na ye pa na yo te fo na sunga o kaka donc na c'est ça qui au sali bidjo mbongo oyo lia e ko na dona to kuta bo ka benga $20 le nasi un seul pour personne non donc singa futa pour de singa biso te bo remarquer non na so ko na ka a ebi ninga o se débrouiller après jour mo la no ka pori bo yo senga moi so linga basima bo bo na te po oye bo tambo a me po zuile se pa nanga ah bon na sina mo obita moi c'était trop que na mobala za ndeko na ote mobala za moi ta kutote mais to mobali na mobali bokomi déjà eloko mo te to lo ba que oh yo o sala na mobali so sala tata mo to mo te que non mo to bala na to le kaka déjà ni va tunde mo elo mo kwa na to lo ba ngo ka posa mo to ba bo so to me lo mo me to lo mo ba te bele po o za kne bo to bo linga bo ko me lo mo ko elo mo donc exact to lo ba ngo posa engagement lo ba kaka na mariage ba sana ba ngo kaka ya na ngo logo donc ezala atena auto salaka to ko melo mo te ngaza ngo za yo so to ko melo mo me to sana mabete bo le kindumba bo mi bali so to ko melo mo ko me ke to elo mso ba sa to ko mama na ndam me ba luka to ko melo mo ko te ngapo za ka ba tumbe po ko sala nga mabe donc to ko ma ke loko mo ko jamais bon ndeko na ko so mabete obi ndo na ngo sala mabe mo ko ya niveau mbala ko so ezo mbala ko linga ndeko na mbala ko elo mbanda pena mo ba bima me bo vembe bo ya sa be ke mutu be bo ngo ko bolingo bo makati alingo mingi mo ba mi ngala na mona kamara na mzambala to vana beneska moto ya pena mbana to yeba kate kamara nga linga mobali akenda na ndaku mwasa na kenda na kamara nga kenda na ndaku mobali na etik pesa vanda mwasi na lambi ba olia akoti na shamba pesa nyipe biz na ndaku na ye na meme jisumu na nzema nzema limisa na jisumu ya mema pona ndaku kende kotika ye
Pourquoi tu es le mort? Tu es le mort, tu as mis balé, tu as mis ça, tu as mis un dambou. Donc, tu as dit que le mort est mort. On a contredit directement. On les a peut-être un point de vue. On est le Bama, on a quoi mais à ce que moi, vraiment je sache, moi si façon à Mobali, Mobali pas façon à moi si. C'est pas pour rien par le que non les parité. Gouvernement ba élection ça on va singa que no basi pe va voter bango pebele na politique ba que non na parti politique basi pe voir un peu ba poste c'est pas pour rien. Alors pourquoi pas les lo que non bon makamon ezo kendele mukilango comme passe makambe belé moi c'est sur opportunité mon ko boy et que mo ba na opportunité té et ça quand débat le ba que non Mobali peut-être aza du côté de la famille bien sûr mais moi ce que ça là biloko wana so mais mobile azo mona la que non azaka du côté de la famille mais yo moi si yo ndo sungaye pourquoi to comme des loko moko so yo tanga boya de que to loko moko te c'est que to lingana lokuta non question mo pa na yo atake mobali sikoyo ndenge basi o bazali msa sala ke lokote ana makasa commerce te ana loko sala te a débrouiller donc ça veut dire que basa bongo bana droit na bolingo te ou comment non basa na droit na bolingo mais bako demerer ka bongo te basa na droit ko sala bolingo nde pe na basi tout basala bolingo mais bako demerer ka bongo te ke nombo comme na za mwasi na soso ko la basani na soso ko bilama na lambi na lali na sa mbala ta uta musala non o regrette mon bal ya kende ko luka non si moko boy o aza déjà na moi 1 plus na ye bon alingi ko boya na non si moko aza na moi 1 plus na ye beaucoup tana parce que les lots vitesse à ma soleil comique mais ça le rose quoi au cause de moi ça ndengwana ofandi na yo mo et ko ça m'a peut-être yo mo poser quel mois ça na kon mbongo bité non chéringa lingo bando débrouiller qui na peso $1000 ya ngo que loko bando ça pourquoi pas ce qu'on donne dans le bongo pourquoi parce que les ya mukilango comme des mois passé mukilango comme des mois passé biso ba noko boye pour ça peut-être moi 1000 wana o na mois moko na 2 mois et comment passer pour ça $1000 faut ça la peine ou programme expo ce qui les lots $1000 te l'obosité 85 mois aussi $1000 te obi que va programme comme béton au $1000 wana et c'est un peu difficile de payer du coup à bobana commerce va programme comme belé je la famille j'ai boye bobo donc yo déjà faut ça dans moi 1 plus na yo ou là c'est la volonté à bolingo par rapport à moi muké oyo za nango donc faut moi ça moi 1 plus mais oui faut non c'est ça nango te c'est moi azana 1 plus ouais te aluka non si luka aluka lango bipo koko lukela ye wa luka non bipo koko lukela luka nan bipo koko lukela moi 1 plus on va pas yango na pesio pe ba kama pe ya ko lukela wana te ça veut dire que yo koko lukela te parce que yo zo muké o battre la famille ça que na ça raison et quoi ça a raison na ko yo koko lukela te il faut y aller je dis moi si mususu attends lukela yebi pour ça commerce te net moi il les boy na pas ça conseil na base moi si normalement il faut luka moi so ko vanda boy na région na ngai na région na lukela yo te luka po na nga na luka po na nga na famille na nga donc nga ka bia mobilité attends na mbala kitoko na yebi kitoko mbala bia mobilité na yebi mbala za kitoko mbala za mabina yebi okabo na ngote so we ba moi il faut être responsable kito mais le ngema mbala mbala kitoko mbala te na yebi yangote moi c'est normalement faut que luka mais tu vas pas vendre ça na luka moi c'est faut que luka pour na valeur na yo pour mbala pesa valeur pour on la pour mbala ko charge na 100% te mbala ko charge la famille na hôtel il faut on luka pour na yo moko to luka pour na mibali te so mbala pour intérêt okoyeba moi ça ma pour na baso ko kabela mibali o kabela mbali pourquoi mbongo wa miso o pe mi atale kine pe pesa mobile merci beaucoup Nassi Basele merci comment vraiment na suka ya analyse na biso to ngene pona na mkwale le pona basi dona to komina suka conseil ni no pesa na mibala lelo to pe na basi o basota la biso lelo conseil no pesa ba bon merci Judith merci pe na ba balanda biso vraiment comme conseil je dirais seulement que non bolo baraté que mibali ba komo luka kaka basi o basana mbongo ka baso basala raté et ça bon côté biso mibali to luka to komo luka moi si o azana mutu abi ko développer makambo na moi 10 francs na zwaka wana ako misango pe 20 francs ti e komi 50 francs il faut pas déjà moi si oye ba ndenge ni pe ba lukaka ko luka ne zalaka na bureau d'entreprise te ko luka ne zalaka na commerce te ko luka wana zalaka peut-être ba faire ça tellement ébélé ko luka wana poko ko mape ko sala ko créer pe entreprise na yo monke bando ko télé pe moi 10 francs to mona na ebi moi si mon bofi mon boy côté na biso kuna
fi wana aboya na ye mibali mais lelo comment na momongo ebele pourquoi banda osala ba opire ye moko ala ye na buta ala na ye allez-y bien ala la na moi na buta ala la ta sala ka ba opire ala la na moi donc façon na lukela mbongo ana façon na alukela mbongo mutabongo na si yo olie siko mbongo non mutabongo mutabongo azana facile kuta na mobali osana moi 10 fois bakuta za moi 10 fois bakuta ni basangisi et comme malamu mibali pe faut pas toujours que lukara moi si oyo azakara na mbongo te la ki sape moi si que ça la pe boye pozwa ça la pe boye pozwa c'est vraiment kitoko makasi moi mabanga moi bambote voilà en tout cas toi décembre déjà décembre là na ba balandi biso ngaza na 3 vieux nanga nga ba 3 vieux ouf ma basala ke donnant compte de la presse ça là des comptes au Mampou ya papa Versas des comptes au Mampou ya depuis royaume de Belgique na Serra ba mote velevé babi décembre yango donnant compte de la presse toujours présent dans Mangi du Tour d'Europe dans le 2020 Robert tata moi tourne à Bercy a fallu on ça la biso peka manger ndeka maman etambolara Paul Ventoux revient mon très bien à Bundes ba plan comment qui ont récupéré on va plan mususu ya donc ba place sur ba plan on a ensemble il y a pas de souci abonnez-vous na kati ya chaîne Abino nouvelle tendance on a bien un patron l'endel donc toi ensemble Judith Nombasi mutunanga ya kala Nancy Basele bien que yo ko sungangate osa mutunanga kala to kabona plateau à visiter merci beaucoup na Bino na yo Judith nengo invité na plateau na merci beaucoup Dona Konde nani Basele Nancy comme conseil non peut ça rendre base normalement moi il faut débrouiller sur la chance autant la tester car donc commerce c'est belé on sala sala ko linga botiki mbali charge nyo sauté mobile il faut à cause de charge à ban na charge à ndako mais la charge monsieur tablo mike yo po ki osunga quoi donc to linga ko luka pour na valeur pas mibali même mibali o bolinga ka basi po o kaka sana ngo c'est pas bien waza ngo besika zwi et si olinga mo so waza nango otie na ndako on de malibanda ndako alinga sali buzoba après yé pa na yo apesio aliesio yango ba mela ba malheur ozwa te mo so fula ma yo ozwa te o souffrir o mona ka passe mo ku fena bana bandako ozwa musala te nzoka ni mo so loka yo te mo mesana bongo mo si libanda ko linga ndenga lingi tongo ya ndako alesio o mesana bongo en tout cas merci beaucoup de Dieu boyandi biso merci na Papa Gaston Kelele na maman Liliane Mbala aujourd'hui merci na des grâces longa na Suisse je vois Marquis Toussevo la Suisse mon vieux Mosikasika mon vieux casque serré 14 ans bambote na yo pourquoi pas Hervé Basele Hervé Ambari pardon na États-Unis d'Amérique François Basele na Dèche Doute na Paris vous êtes tellement belé sur un bora à Toketilo bien en tout cas vous avez toujours abonné kaka na nouvelle tendance peut vous abonner belé vous avez décidé bye bye. Merci beaucoup Bandeko Bolandi Biso na nouvelle tendance boyo qui si j'aime ça mon kolo lelo oyo ezala qui était pour na kosolola par rapport à basi oyo basala ka conseil na ngape lokola mwasi na kopesa na basi nyonso oyo bovanda bosala ke loko te mwasi il faut aluka mwasi il faut asala ka quelque chose et on sala bien bandoko peso mo lokumu mwasi saka ka wana te poser la ka mobala ina combien mobala des fois pesa nga yango mona lelo basi belé te maki mosala ko sala ezali souté basi bakomika ka fois na moi 4 5 mibali pourquoi azwa mbongo mais lokola mwasi et na kopesa basi ya basi le kwa nga conseil que il faut que luka mbongo il faut que ça la que moi eloko moi ya mke ko sala ka ko epeso moi le kumu ko esala te que non mobali boye azwa ka pona mbongo mobali boye azwa ka pona mbongo en tout cas les autres pesa biso valeur mingi te donc il faut que yeba naza mwasi na luka eloko na ngana sala ka au dépendre vraiment la mobali pourtant tolo non naza posa na koma mwasi moko autonome mais ça qui na mwasi o ebo débrouiller moi sans mayele à 18 ans il y a autant raté mais au coquille peut sala quelque chose et ça le qui est merci beaucoup. Na Bolandi Biso la nouvelle tendance na tomi boton de Robert Belé merci beaucoup à notre boss Alain Nele il aime taper Biso Nzela ya Rosala Lisusu liboso na bino merci beaucoup à tous les abonnés il y a une nouvelle tendance merci beaucoup na bino pas Bozali toujours na confiance bozo pesa biso na tomi boton de ko bete bozaka merci beaucoup à Yajani Sita depuis 6 merci beaucoup à toi Yajani Yajani non les la kaka merci beaucoup à toi Yajani pourquoi pas à Joe Shongani merci beaucoup à toi et mon vieux mon thème malamu et pardon vieux merci beaucoup à tout merci beaucoup aussi à Yado les parrains depuis Paris merci beaucoup moi les IDPS ya solo Paulé Chalet Rassemblaire merci beaucoup à toi merci beaucoup à Shadow Kelman merci beaucoup à toi Shadow Kelman depuis quelque part il y a Mobile merci beaucoup à toi il y a Mobile Shadow
Kelvin. Merci beaucoup à toi, Shadow. Merci beaucoup à votre petit Bolandi Bisso. Jojo Abiba de Paris. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à Yokil Banvoit depuis London. Moi à Londres solo. Merci beaucoup à Joe Ndombasi. Merci beaucoup à toi. Nde Toksuki Nabino Pona Awa. Tokuta même micro misali koya. Bo s'abonner et belé la nouvelle tendance. Bo s'abonner vraiment et belé. Et Rosalamala Momi Mko Awande. De maintenant pour travailler toujours pour Nabino. Toksuki a pour la Mko Alele. Tokuta Nabino micro misali koya. Bye. Bandeko balinga mikati na kolo, le prophète Ezekiel ya bishima aye. Yo mutozana ba problème, yaka kozwa lobiko na yo. Le prophète Ezekiel ya bishima aye. Prophète oyo assembelela mai pe mai ebongwana ji. Ndeko mwasi, ndeko mobali, toza mosika te, tozali na avenue Bobozo 2, numéro 6317, quartier Pigeon. Référence, collège Ilissi. Arrêt, école de l'application ou bien avenue Niwa. Papa, maman, boya ebele, pambate, awande nkolo, azako mimonisa. Mana ngaye fongola matoyi okalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso ya solution pona loposo ya nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa